ça vous aura raté votre MB serviteur Watolo ki bangola o asala binoka toujours musala c'est votre MB serviteur Watolo ki bangola sabina bi chaîne ya Ramon babi afficher tout TV babi chaîne à makambo chaîne et sa solution yango yot babi bo s'abonner là je vois la patronne babi afficher tout la patronne na mongo ya mukie mona popia mukolo ya kitoko ya bien lelo naza suka bongo na mama nana o tozo solana tozo betane suko masolo akati babi pourquoi masolo akati donc on découvre en na bino awa tozo na mama nana bonjour papa journaliste mama nana na moni beauté obendi susu kasi mafuta wana nazo ba na poto basomba mafuta wana mafuta ne komi po ya kosila bazoya kosomba ngo na yebisi bino somo bosomba mafuta wana c'est que mafuta ngo yo moko zo sala ngo donc mafuta na ezande makambo baluka ba découvrir. Merci babi mafuta neza makambo ko pato na mama nana là je vois Chilo production babi oya filma te babi Chilo production là je vois mon vieux Emi Chakembo papa na Tamil Emi Chakombo babi moi na Londres ya solo moi na Angleterre ya solo velange mil na lo ba sunivi babi liboso mai na sima mai babi wana boni cash mama dadi mulumba cash mama na liboso mai na sima mai ya beti ntete bana Israël baleki cash mama mama nana wana ngana sola na yo balobi yo po botisaka et c'est ya solo ya solo papa na ngai papa journaliste na botisi ebele na botisi ba mama na botisi bana ba papa pe bazaki be pressant bazo sentir penda ka kitoko ba mama pe bazo ya kopesa penja merci pa na ngai manana obi pour ça maman nana est-ce que botsongo botsaka soki moi sur exemple moi sur peut-être yemoka longola bazemi na matrice c'est bebaye est-ce qu'on concevoir les concevoir liboso ezano na nzambe après aya bandi kolanda bakisi na ngai ba yo sambela asambela makasi asambela pa dadi mangembo merci maman nana ba sambela pa dadi manana balobi basoyo na kotanga kombote il m'a expliqué non bisonga na ngana tike le temps na peso micro il m'a expliqué bana pour expliquer bana Paris ba peut-être ba ka bango so que goûter ba peut-être bazaka sou elengité ba peut-être même sou kale sila bango ba manana na yo sala makamba na so na expliquer biso na détail eloko moko na moko manana makambo ezawa ngana na tike le temps auto penza mama nana na bino yeyo boluka bo découvrir mama nana nde ba mso ba so découvrir pour kini kutu koloba te don na bouger kini. Donc surtout bino non pas na bino bana basi o bolela mingo monika ke nga penza nazala kabo ko suka wana te ajesa onana donc faut ko bongsa nzoto non nani somba bakisipa ya mama nana osombi sukali osombi kanga lopango osombi blé donc wana ndependa ovandi si penda papa donc que kango nzela e bendi perte blanche. Donc à tous passer rapport na papa surtout bino mingi basi oboboti obozo lela ngai boyo tambo balio bambongo meka kisi ya mama nana okomona libana ni ko vanda na kimia bino bato pe bozo benga nga mama nana vanda awa na ebise bino moyena lobango mingi na plateau awa ezate po wana eza secret ya ngana yo tango ko benga ngai na ko expliquer o vanda awa soke ni ko loba nini o vandisa mobali na yo wana avanda wana eza kisite po bana basi bazo lela mingi o papa kebo akiko za mwana muke asali bo bano wa mike wana bazo ya pa mama nana mama nana lokola baso bazaka bana mike bazo ya pa mama nana bazo ya mama nana papa ya kwa bazo senti ba nini zoko mama minene ba nini zoko mama mike ngi bino tangela bango na kombo parce que bata poto bazaka na tembe bana wana bazo ya kozwa nde bagu wana bazo ya kozwa orange bazo ya kozwa blé bazo ya kozwa mai wana ona laksaki bino wana o émission to salaka donc bazo ya kozwa ngo tango azwa ngo papa tam so se retrouver te na ndako mama ko kenika mama lali na ye mama ko kota ka mama kopo mama zo bimisa ba mai zo pente papa zo ka goûter abi tika na ke ko découvrir na tango mona na ko ya ujana wana uzoyoka ayepa ya mama nana sala ngai azui blé azui mai azui orange abomi papa surtout bino mi bene mino bazo ya kini aw tanga ko ya kutana na ujana
okomona ba séjourné awe bakisami ekomi okomi kolela lela po négliger moko otiki papa bima libanda alors on a sengi pena bandeko na ngai ya basi na ba mama na ngai donc boluka bo découvrir bakisi ezali oyo kovandisa papa vandi wana tali pena mwasi na ngai ntango tolingana kaya nazwi aka ebo eza te ke papa komi kolela akomi koke kobeta masolo libanda mwasi na ngai akomi bo akomi kopo akomi bo akomi bo bakoma eza nimana na ningi otengeli oyo na kombo nango donc libolo donc azokoma kopo parce que azoyeba kosokola te donc papa lokola se na bino ya mwasi ekwandi otengi kombo ntanga mena kombo nango libolo yango nazoloba ntango papa éjaculé yo mama okosokola bien te osokoli kaka bongo bamai na mosusu etikali yango efongolaka okokende na wc osokoli bien te bavapeur wana nyonso bainfection ezobota mbala na mbala yo mpe oza kaka wana lelo bimina olobo bimina oyo ozoyeba te bainfection nini ozozwa. Donc conseil na kopesa linga bo découvrir donc bakisi yana yango kozongisa libolo na omuke donc papa zokota papa zolela zoka kitoko donc azoyoka bien azo sentir bien mingi na kozonga susu na mibali o baza balemba bakufa ba impressant po ba impressant babimi ebele na mboka donc ozozala makasi te likata ezolemba lemba lokola bébé nazoloba bien likata ezolemba lingo telemisa pende loko na yo vimba likate vimbi pour moi des années tango pakoli au monde pena likate zo beta penza boy mama pe kuna zo sala kaka bo donc bino mi balé tango bandi musala mutako kabula mino ezate bo sali ti bo lembi po eloko nde sala ka poli balé vanda ezali ko sibana tango yo zo satisfaire papa te maman zo satisfaire mama te papa ke ko découvrir banda mama ke ko découvrir ne banda bien mwana moko mobala zuma mama mono mo ba mukolo okolela te donc yo pe faut luko soigner yo za ba maladie yo ba benga yo komba nga na bota kate yaka mama na ko traiter yo numéro na nga yango wana na boya kate na yambaka mutu nyonso ezala mwana ezala bébé ezala mama ezala koko ba koko kutu bazoya koko asimbi nzete bongo yo papa mukolo soigner nzoto na yo parce que bokone komi ebele na mboka bokone komi ebele na biloko tozolia ba fruits bandunda ba légumes faut tolia kango mingi biso ni ka misuni esa eloko te faut kolia ka wana mai epesaka poids tango zo vexé mai ezopesa poids mingi na kobeta sete bino ba gène okomela ba biloko ba pharmacie ezopesa renfort donc ezopesa donc bando bandeki ka oyangeza bongo te oyangezo meliango une faveur action et traiter nous ce tokisio et puis sur fox tant aux appels maman au éjaculé au boaki maman patondi au potondi exactement quoi tu kana posa te bino mi balé bon éjaculé on a linga lengolo bani donc makidi en plus makidi na yo faisait la poids et cause la maïtin et cause la léger teint yo mobale zo suba kaka okomi kaka lokola bitabe ozo bukana okocho bukani bazo monuka mobale lati la mame kuna ki mobale zate okoza lozana mbongo zana nyonso mais soki bikata eza ya kolemba kote kuno zo botisa te mama kokima akeko zo momona moko muke okomi kolela te nga mama na nanga nga mama na bino nga yo na ye penza pona ko sisa ba solution na bino baso bozolela bozobota te boya ki c'est kaka une semaine okobandango oyoki matrice no échauffé obandi ko concevoir nazoloba bien ngai mama na bino mama nana ngai na kesusu na bino mibali bino ba papa bolingi bana batamike ba ujana ozonga muke ozonga lokola bébé bakisi na bino pe ezali surtout pour na malili ningi ezali nokuna ba stress ba malili wana bokokaka susu te soko utika musalo yo lali mingi pe susu be hémorroïde eselati bino nzoto ezobima musomba ezobima na kozongisa ngo ezonge sike uta po musomba wana ezongaka ekezonga ozongi pe normal bapota libumu wana mukongo esezoka okokaka te même kovanda na kiti bolala jamais faut zakaya kolala yaka kisi ezali na cabinet na ngai nyonso ezali na kotraiter yo kozonga bien bakisi na ngeki yaka soki ye na sali bino bato bokobenga ngai na ye na coach mino na agence na ngai eke ya na lakisi yo pe na bandi kobenga na expliquer o eza pona bo okomela ngo boye nde kozala lobiko bobenga. Merci Nika mama nana bobenga mama nana
olobi ba oyoyo bazana posa bete bazonga bana mike kozonga mwana mke on a habité kozonga mwana mke ngoko ngamta bote mama zonga mwana mke to na ndeni to eza partout ma eza makambo ya sende ya kati akozonga pendant 3 jours pendant 3 jours nango kozonga pendant 3 jours libolo akozonga pendant 3 jours pendant 3 jours wana akosala ngo 3 jours na tongo chaque tongo 3 jours asaleli yango après tanga zo sala yango wana ake abimisi yango na lobi lisusu atia yango abimisi 3 jours tanga sala yango 3 jours komona kibo mwasi na ye ezongi muke libolo na ye ekomi kauchu tango papa zo kota zoka kitoko papa zo se retrouver papa soka bandai ko ya 21h papa ko bandoko ya 18h aza deya na ndako po oza déjà moto surtout oya ko bota wana epesaka moto donc papa ko linga kaka ozala ka pembeni na yo po ko linga ozala kaka pembeni na oyo epesaka pite nyonso wana ezali. Merci, merci Maman Nana, merci. Beaucoup pour ton plateau miracle, ton plateau miracle. Babi Chilo production, babi ya Chilo Mambala filma. Merci vraiment. Ba partout dans le monde. Là je vois Fondé Kabe ya mon vieux propre, mon vieux temps. Là je vois babi Cash Mama Dadi Mulumba Cash Mama Dadi Mulumba ya babi wana muninga ya vie na propre. Emile Tchaké, mon papa Natami, là je vois mon apopé Mukolo, la patronne affiché tout. Ah, chaîne Yango. Babi chaîne Yango. Babi là je vois encore Balobi Babi Abiso Yango. Yabino Yango bo s'abonner. Maman Nana, tout le monde d'accord que na souka na habité ya Kolobe Zanini pour n'habiter prochain numéro to Yambo les sous. Na lobi bo découvrir ba kisi pende ye o wuchi mai ndombe. Ciao, je vous dis bye bye. Manana.